ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. ABC One, Jésus-Christ est le number one. ABC One, Jésus-Christ est le number one. Merci na balani nangai partout dans le monde. Merci Nazambe Mokeli, le Dieu tout-puissant, le Créateur. Moi je l'appelle le Dieu fort et redoutable. Parce que na après-midi à l'élo, après c'est un souffle de vie pour être dans les cas na étanomique. Bon mon langa partout, bisca bozali. Vraiment la qui s'appelle merci Nambote Belé par maman Chantal, à la patronne. Bon séjour na kin, à maman Yokani vraiment. Talakaka mokonzi na biso. Maman langa yo umela nzambe apambola na papa na biso, na ba mapasa na biso. Balobi à tout Seigneur, tout honneur. Oza maman na biso mokonzi na biso. Bandi na ngai eza susu ya bino maman espoir, femme de foi. Na ABC One, Jésus-Christ est le number one. Il est le number one. Number one. Aza number two te, number one. Yango lelo toko beta lisolo na biso, tozo silisa. Suite ya lisolo na biso ya belle fille na belle maman. Na ebiete tosolola ki tolobi rite azaki ndakisa kitoko. Parce que boko mona ki tobete solo pona nini po Bible zo tenir compte. Dans mukanda na biso ya Genèse awa bazoba Abraham tant azaki na posa ke Isaac abala. Ayebisaki serviteur na e Bible na ngezo tanga lobi que les plus anciens de ses serviteurs Eliezer, il a fait jurer bandeo liba les ali sekité. Liba les ali sekité, Abraham a fait jurer Eliezer à l'objet tu mets ta main sur ma cuisse pour que tu aies cherché une femme pour mon fils Isaac. Balani nangai. Ce que Isaac n'a pas makamoko ya tina te, Abraham n'allait pas faire cela, n'allait pas faire jurer Eliezer, mais pour Isaac il kamoko ya mutuya. Eliezer a mis kuti liboso ya dilemme. Atuna Abraham na même Isaac, Abraham n'ose pas amener mon fils. Pona nini? Na mboko bazalaki na kana basi bazalaka te, basi ya ndenge na ndenge. Mais pona nini Abraham azaki na posaka que bagene kozwa mwasi ya Isaac na mboka na ye Mesopotamie. Balandi na ngai Nzambe era lobaka. Soki tozali koyoka tokolela te. Eliezer a cueilli. Eliezer a fait confiance. Il a prié Dieu. Abraham a bongisaki nyonso, ba chamon, biloko nyonso yo esalaki voyage ya Eliezer akeni. Abraham alobi Eliezer azokeni ata photo ya Isaac aza nango te. Mais azokende koluka mwasi, yango na betaka lisolo ya belle fille. Belle fille. Po koma lelo mwasi na libala, obota pe bana na yo, lobi pe yo pe osepela, eza na ba principe. Eza pe na lolenge nini okomitambusa, okeka ngulungulu te. Eliezer asalaki voyage na ye akei. Et a commis dans Zela, Eliezer a l'obité. Naïbi que papa naïbi que maître Nangai Abraham, il s'est rendu vrai. Nasambe l'ensemble. Il a prié le Dieu d'Abraham. Il a supplié le Dieu d'Abraham. Abi le Dieu de mon serviteur, mon maître. O sunganga la kutana mwana mwasi oyo akomelisanga mai. Apesinga mai na mela et puis amelisi pe na bibwele. Yoga le sambo a makasi hein. Azaki na tante ki akota jeune. Azaki na tante ki asala nini, mais bapese mitindo. Il a obéi. Yango wana tozo ape na temps ya ko obéir na bato baza likolo na biso. L'obéissance paye. Et la fidélité aussi. Eliezer a sali le sambo na komi liboso ya pui. Na ero bana basi bakena otoka mai amona mwana mwasi ya ye. Eliezer a sali le sambo na abana oganga te. Il a fait sa prière dans son cœur. Ce éternel Dieu. Que je trouve une fille qui va me donner à boire et faire boire aussi les chameaux. Et Rebecca ye, Eliezer a yebisiye. Après c'est ma komela. Et puis avec empressement, abandi ko mai pour amelisa ba chameau alobi moi c'est ngonde yoyo. Place na telemeli siko yango yo. Kuna rit
abandaki kotosa oyo nyonso na mwe banda oyebisa ye. Et puis Ruth asalaki déclaration ayebisi Naomi que je ne t'abandonnerai pas. Là où tu irais, j'irai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ah, baladi na ngai. Mais yo mama na ngai elenge mwasi lelo oza na poso obala. Oza na poso kota na kwa libala. Toza ko illustre kaka. Eliezer asambeli alobi mwasi oyo akopesa mwana mwasi oyo akopesa nga mai na mela. Et puis apesi pe na ba chameau. C'est celle-là qui sera la femme. Il a demandé les signes auprès de Dieu. C'est ça qui s'est fait. Apesi mai. Boyebi ezoloba nini? C'est-à-dire eyokutana mobali. Omonika mobali non? Mais si ma mobali wana famille ezali. C'est ce que la fille a fait. Apesi mai n'a pas Eliezer. Après apesi banyama oyo bazalaki na ye. Ba ba accompagner qui est. Mbala moko Eliezer abi o penza yango ya solo mwasi ya mwana ya maître na ngai ye oyo. Boyebi suite bakiti bakeiti na ndaku basololi Rebeka n'a pas hésité. Eliezer azongaki na Rebeka. Eliezer apesaki ayaki nango ba présent apesi epai ya papa Rebeka et il est parti avec Rebeka. Pour nini Dieu était là. Mais yo ya lelo okutana mobile na so bakutana ki wapi? Soki na université. So bakutana ki na fête moko boye. So bakutana ki na matanga. Parce que début ezaka quelque part. So bakutana ki na avion so bakutana c'est-à-dire libala ekutaka partout. Mais lelo yo bali ya. Ta yo bali mobile. Ayeb soki nazala na mama na ngai nazala na papa na ngai na bandeko na ngai. Je suis ici d'une famille modeste. Papa nanga bazana mbongo te. Bien que yo famille peut-être bazana mbongo. Mais yaya nini ozo sala. À l'exemple seulement de Rebecca, Amelissa ki banyama wana mai. Mais yo sala kanini. Yo zaka mama ya kanai kaka. Soki belle sœur na yo ko sengo, c'est mec ko so benga plante nga baleki na nkutu la so ba kotana ke ko sombela yo. Boni bwe ko tonela nga na ndako. Mais baye parce que yo balinde ko na bango. Boy osanga ba dépense belé boy nazo pe ma soute ndako komi muke. Mais il faut ka bandeko no ba fana me bandeko mo ba fana te. Balandi nanga nazo bondela bino. C'est tout bandeko na biso bazana poto. Au moins yo saki na Afrique ya babali osokei, okomi kula famille mobali baya te. Ezaka famille na yo. So balobi ke leki ya mobali wana ya te, c'est ma famille. Ya eza malamu te. Eza malamu te mama. Poto pese pa na Nzambe te, eza fin du monde te. Na yeko bonde bino ba belle fille, nga pe na za belle fille Na yeko bonde bino ba belle fille bote ya kolelisa ba belle maman. Ces femmes-là ont souffert avec leurs enfants. Les lois peuvent continuer à libalat. Au beau type, soko yo sa ma bokilo na yo wana. Yo kasi ozonge la yote. C'est que l'homme sème ce qu'il va moi sonner. Yo so nyonga kama bokilo na yo, oza ngai, je vais me marier avec un homme là qui n'a plus de maman, un orphelin, Au moins quand yo ba mo orphelin pe maman no pe ba kufi. Qu'est-ce que tu sautes pour l'autre? Si comme maman entend à botu mobile, au moins mobile comme qui toko lingo maman na été. C'est-à-dire on se paye quand mbuma olingi c'était. Vraiment na zana kanda makasi. To boti ba na biso mibali baza ki toko mais bino vous entrez dans les familles pour détruire nos familles. Pourquoi? Bozana bolingo Bozana bolingo bana basi. Vous entrez. Mobile ko na mbongo. Osungi famille no pe osungi famille mobile. Ya bien kaka maman est malade. Mais so maman mobile azobela. Et si matin. Mais eza histoire moko passer na biso moko beta li solo alobi. Eza kaka moko mobile aye. Mobile aye si moi si ma chérie tu vois, je voulais te dire quelque chose. Na une nouvelle moko ba esinga ke maman azobela, maman azobela makasi moyen ezate. Il fallait na butoa donc il n'est pas que la maman. Moi sur le bité, na butu bon ne sort pas. Mobile abonné, est-ce qu'on peut pas aller? Maman est malade. Est-ce que mon mobile va quitter que maman n'a pas maman moi si? Non. La maman question que je suis en train de dire, c'est ta maman. Tokende. Mais pour la maman mobile, à quand c'est que maman mobile qui a qu'elle était à Koufata comme ça na tongo bakende. Mais comment que maman est comme bakende? Mobile lobby, tu vois? Quand nous sommes unis, Luka Bolamu,
libala eza institution divine nzambe nde asangisi nzambe akosangisa te ke tosangana mpo tomana konure l'un l'autre non non nzambe asangisi biso mpo tozala bato baza koaporte un plus soki bokabwani bana bazotala baokola baoza mpe mabe. Ces enfants-là ne vont pas aimer leur belle famille. Et moi, quand maman na biso na banza ko nyonga ba pale ki na biso. Au moins ka so lambi fufu. Papa le ba oli à terre. Avec biso na chambre to tolé après to bimi. Maman oza mutema mabe. Oza mutema be. Yo oza na famille mobile na baza na ozo nyonga bango. Lelo na mettre solo ka belle fille. Na do mettre solo ka belle fille. Cessez de faire souffrir la famille de vos maris. Botika soki bosala makambo vraiment mama espoir yeko bonela bino nzambe alobaka pamba te mama soki osala makambo wana bakoli ezo o ba vacances to pusa ba vacances o Afrique au mwana yo wana oye okiti la famille na bino okoma famille mbali te obongisi bakoli ya malamu ezande mpo na bino mais ozwi bambwa na kutu gambela otolataka kitoko otina na famille mbali na mpo na nini eza malamu te. Yo wana otinaka mbongo kaka po otonga ndako otonga mama bino ndako me mama mobali wana o bana oteka bakoni ateka matembele mama wana ateka na onza bitula o mwana yatanga classe 6 mwana sisi pe soki abetaki DVO soki asaki ndenge nini amikuti na poto akuta na bali yo bosani la maman elle est devenue sorcière. Nasengi bino balani na ngai bomi abonner massivement na ABC1 bomi abonner massivement tolelisa bamabokilo te banoko te bapapa pe te naza belle fille na famille moko boye nalelisa bango te parce que kana nzambe ekita likolo na ngai à l'instar de Ruth oyo asalaki ya malamu mpo na Naomi azwa mbano ya kitoko nazoloba kaka mesure ozomesirele bato yango mpe bakomesirele yo olobi nde naza boye nateka nanga biloko na ngai na sakombi ya ndambu yo mpe mokolokela osala biloko mpe bakobeto mpe mbata okosoma mpe sakombi ya ndambu mpe kaka ozoyeba te na bonde bino balani na ngai tozala basi ya malamu eza bamabokelo moso alobi mwasi ya mwana ngai wana nalingaka ye makasi sikoyo ntango ozonyonga basemekino wana bamwana keya na bango akoma okende kuna na kote wana ya njili kuna akutani soki na Béatrice akomi na poko nyonso akoma oke semeki osomenga taka belo asombi sikoyo osilika yo moko nde ozopanza libala na yo moko nde ozobebisa mpo mobala omonaka komotiama à l'aise Béatrice atiaka à l'aise kuna omonaka ayebisi mama j'ai trouvé une amie j'ai trouvé une amie là-bas un jour elle passera ici et après Béatrice asa yebi déjà batekele carte ke kuna yo na ndako opanzaka omonaka oyo asalaki te eza technique libala ezaka formation libala ezaka te oyo te lokola mabala ya kala te mabala mikolo oyo libala eza intérêt na kati intérêt wana positif eza intérêt te que pour faire nuire les autres non c'est-à-dire oza mutu moko ozomema tu apportes une pierre dans cette famille là so famille wana bazali na bato moko oyo instable tu ameli la stabilité mais eza teki oyo soki enfoncé bango lisusu babanda kolelaka na kombo na yo kaka mwasi ya mwana ngai alekisaka ngai mwasi ya mwana ngai alekisaka ngai te maman Dieu ne va pas te bénir tu risques de mourir pour la nuit bato bazolela kaka oza mutema mabe mwasi ya na biso wana aza mutema mabe balandi na ngai bao bayoka émission bakolanda mateya oyo vraiment ngai nazobeta solo ya prédication te nazobeta solo ya enseignement oyo toyebi ke quand tu pratiques ozwi mbano soko bakopratike yango baconséquence mpe elandi yo omoi elanda mpe bana yo oboti bana obetela tolo wana aki abai mpe na libala mosusu bazonyonga ye na ndenge osala te moye mpe nyonga bato eza te yango nabondeli bino tosala bolamu. Dieu sera content de nous. Dieu va nous bénir. Il sera avec nous parce qu'on dit qu'il est amour. Dieu est amour. Yo se pekana mobali. Mais maman na yo se pena ete. Moi to maman mobali wana abota ki azaki mwana muke. Oloko bana bala mikolo tam susu etamboli mabe azuna ezemi. Nzambe na pesa bana sata fabrika bana te. Na ba conséquence na ya boti mwana. Combien ba bwaka bana combien? Mais cette femme là a souffert avec cet enfant. Pas ça olenge nini. Mais non maman comme bien. Maman kuto moni mutuka bi mutuka ba famille ya mobali na mama te mutuka oyo kaka ngana mobali na ngana bana ngana famille na nga maman tout se paye ici bas au moins na mokilo muto ba kenana na mutuka na tombo zakate ba te biso ka 1 mètre carré
yango luka osala bolamu parce que nyonso eza vanité de vanité. Zala bien na maman bokilo na yo. Fais-toi ami de ta belle maman. Tu seras béni. Tango Rita azali pembeni ya Naomi, azwaki bambano ya kitoko. Akutana libala kitoko po azalaki na maman bokilo ya malamu. La maman bokilo là qui craignait Dieu, qui avait la crainte de Dieu. Elle était une protection pour Rita. Parce que Rita a échoué à quitter. Ceux qui ont dit maman comme Rita allait échouer. Mais elle était là. Rita était là. Rita était là avec Naomi. Binomoro tomoni bokitani ya malamu. Et puis Nzambe a pambola ki Rita. A pamboli pe Naomi. Naomi a mis bébé dans maboko. Bien que c'était déjà tard. Naomi a dit kobota te. Mais na bolingo na ye pe la fidélité na pa Nzambe. Nzambe ayo kosala ke na même asimba bala na maboko na nzela ya Rita. Nzambe apambola bino balandi na ngai. Toluka tosala malamu po ete Nzambe apambola mabota na biso. Mama, mesure oyo osalela bokilo na yo wana, yango mpe bakosalela yo. Po oza na bana mesure wana ozosalela bokilo na wana, bakomesirelo yango kaka. Omba peut-être ta mususu yo otika ta ozata eloko te. Alors, to sunga babokilo na biso, ba belle maman, toi tu t'habilles bien, oza bien, ozotambola bien, mais au moins la kaka, olingi ko sunga babokilo te. Somme ta babokilo na ta ekimbundi alata. Nana mbongo te, pona nini? Ok, so mama bokilo ka ba blouse nzuluka kala wana. Mais au beta to na mobile atambola na yo, atma ba avion, otamba par-ci par-là, mais maman bokilo lingi ete. Balandi na ngana ko bonela bino vraiment, bolinga mama bokilo la bino. Bolinga mama bokilo la bino. Bolinga mama bokilo la bino Nzambe akopambola bino lokola Rita. Bible ekomaka po ete ya biso. Mama bokilo bazolela. Moi c'est moi na ngana. Asa biso boye, anyokola biso le fait que la maman est en train de pleurer. Toi aussi Dieu va aussi te punir. Bon ça va le sang na la kona. Et maman espoir ndezolela oh. Nzambe bina aller sans espoir. Oh Dieu va vous frapper. Au moins la kaka, place wana Nzamba sala la justice. Balandi nanga na bonde libino. Toza la basi ya mutuya pour la belle famille na biso, pour la belle maman na biso, ba beau père na biso, papa bokilo na yo, OK pe mkosu papa nanga ta so melaka bière na ye. Somme pas bokilo na bière na mela. C'est pas ça y est. On va à chérie, surprise aujourd'hui on part chez vous. Bokilo dans la belle famille na yo. Yo zaka mobile aloba bokene mais pas la biloba chaque samedi chaque samedi tokei chaque samedi tokei pas la biso yo bokenaka pas la bino ba fait c'est pas la bino de mobile a contribuer ka parce que mbongo ebele mais ba fait ta famille mobile wana yo moyen opesa mbongo ezate maman place au vandi so la ni matin oyo bongo la mutema vraiment na lingi bino mingi balandi na ngai ba belle fille nyonso bokangelanga kanda te bosilika te vraiment matin oyo so yo salaka yango tika mais so salaka yango te pambola Nzambe parce que tu es dans les bons notre Dieu est là, il est miséricordieux, lent à la colère, riche en beauté en fidélité. Nzambe ke na malembe mais au moins quand ko sala moko boye oyo ko telengaka lokola reine vachi ozoyoka au moins banosa balo lendo wana nzo kwande Nzambe asabaka kina nde na ye. Vraiment je vous aime beaucoup. Ma bino ma espoir balandi na ngai bomi abonné ebele na elobeli ezalaki oya bino maman espoir femme de foi la robot santé ko pesa bambotanga ebele pa maman Alphonsine Mubenga Bundu la formatrice maman na ngai Nzamba peso makasi parce que sobi toza boye eza ba formation na bino vraiment Nzambe na lola asa bino ya kokamwa na ebike na machine lelo naza na penza cameraman Nguya ya Aimé Kasaka, l'homme sage, l'homme intègre, l'homme intelligent. Lelo penza azo coacher. Vraiment na montage ezakaye. Yango na lobby vraiment que aza vraiment double bransard. Nzamba lola baxela pese maele belé. Na coordination ya Dimi Boyembe, cordon ngai maman Chantal Nzamba pambola yo, atombola yo lisusu. Vraiment, je salue tous mes enfants et mes cocos. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.